te maman sope to bito ta na Congo moto ba la vierge na Congo na yebi ebele to tula on se masturber yo moko mona parce que ming to mona ka to yebi ke bana mbali ba se masturber on essaie de ko bomba parce que même ma bête qui te yebi ke bana mbali nyonso la plupart tant ko kombote mais c'est masturber ko elonga na bana mbali komi tina kati ya bana basi komi sependisa na nzela ya concombre na nzela ya aubergine et ko kozala nini ça. Oui maman to komi na temps de la fin pourtant que moi naza l'éducation te Adam mal élevé, Orsani, attends balabala au souba. Yo lobi kaka na bala mi ba na ba baspe komi bongo. Maman sinole ka moni na terrasse à tombolichi pito pour a super o le pas bi kipe ayo. So moni ndo koti. OK. Fidèles internautes, très chers abonnés de Ave Maria Télévision, vous êtes partout dans le monde entier en train de suivre Ave Maria Télévision. Je suis Sephora Lukondo. Parlons de l'actualité, Maïmazali Koleka, na ville ya Kinshasa, Makambo ya Bana ya IPC, le lot Ave Maria Télévision, Tozongi Nango Lisusu parce que on a compris que les alliés anormal, Makambo Zali Koleka na kati ya mwana mwasi ko s'exposer ni kozwa ba téléphone ko se filmer takaliser et puis ko publier yango même ko publier yango te ko se masturber yo moko ozui concombre otie na kati ya nzoto na yo bandi ko sangisa nzoto na concombre parce que Ave Maria Télévision ezali bongo pona kopesa bino basongo na mozindo na yango penza to kotika likambo yo te na yango wana to salaki intervention na moko ya basali na nzambe parce que tout tellement non pe na koto ya spirituel makambo ko maka nyoso avant makambo nyoso ko maka bo limo qui mon limo na ezala na kati parce que Bible lobi que derrière tout homme se cache un esprit. Alors, biso tellement tozana limbo la malamu ya kobeta masolo ya ngote nde to proposaki na mokolo ya lelo to mekibuto memela bino moko ya basali na nzambe. Il s'appelle comment? Il s'appelle prophète d'Eric. Elengo na yende to kobeta masolo ya mokolo ya lelo avant ba fungola caméra na ngai bo permettre ngai na pesa mbote penza na Ana Stella, la boss, la palmarès, la plus belle femme de tout le monde. Donc to pesa mbote sika zali ce qui a bête qui t'engazali le monde ngai fungola caméra to zo déjà invité na biso mokolo ya lelo ndenge nalobaki na obeta masolo ngai mon côté nazali na moko ya basali na nzambe kombo na ye ezali prophète d'Eric na kokoka te nazali na possibilité te ya koprésenter kasi ye moko se présenter mpona ete bazali kolanda ye badécouvrir ye nake tout droit kopesa invité na ngai mokolo ya lelo mbote. Bonjour prophète. Bonjour maman Sefo Lokondo boni. Santé za malamu na bino pe. Kimeza na ngola nzambe kaka. Et sango ezali ya koyamba na biso mokolo lelo. Merci pour la patience vraiment parce que journée zaki un peu difficile quand même on dit to yambo na esika o. Bato bazali kolanda po zali kolanda ma partout dans le monde balinga découvrir prophète d'Eric azali nani na mokusi penza so ko pesa sa présentation moko to pe limbola moko ya mosali na nzambe d'Eric. Oui. Nazali prophète na église Alpha Omega. Je suis visionnaire nde oyo nzamba benga pe nazo salela nzambe na kobanga ye. OK. Alors prophète d'Eric kitoko tapenza na masolo na yo moko te lelo na yebi prochainement pona ba ebita zali moko ya bana ya le défunt chantre ya mboka oyo ya RDC Mabele Elise o azalaki bongo mobingisi monene na kati ya Kinshasa na kati ya monde entier wana ezalaki kaka précision soki alingai kopesa yango te ngai na préciser biso nde nalobaki tobeta masolo prophète d'Eric na yebi te so monaki ba vidéo te kobima récemment ya bana basi ba jeune fille ya ba 15 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans maximum so tel ba vidéo la ba 25 ans ba 28 ans ba vidéo ba jeune fille ebimi bana mikie bazali ko se filmer ati téléphone pembeni azo mi sepelisa ye moko soit na mobali soit na concombre nante so tala ba vidéo wana. Oui mama natala kiango pona epanjani na Congo mobimba ezotalama penja malgré ezotalama ezopesa passe ezopesa passe komona ke Bible ezoloba nzoto na biso eza tempelo ya molimo santo mais lelo na Congo nzoto na biso
elongwa tempelo ya molimo santo ekoma nango tempelo ya bapribicité ekoma nango tempelo ya kosala baekobo bamasturbation seke mpenza ezosala neti biso banganga nzambe ezosala pasi mpenza mingi. Na nsima ya masolo wana tomeka mpe kozwa teme ya kosola mokolo ya lelo makambo etali impudicité na kati ya mwana ya mwasi ya lelo. Donc mwana mwasi ya lobi te parce que ya lobi ezali ba mama na biso ya lobi ekoye kozala biso peut-être pe tokokufa peut-être tokozala kasi mwana mwasi ya lelo ezali ngai na ndeko ya moke azali kolanda ngai impudicité na kati ya mwana mwasi ya mokolo ya mwana mwasi ya lelo. Parce que Derrick okoki kolimbolela biso soki impudicité ezali nini tomeka ko comprendre. Neti mpenza impudicité eza molimo moko ya bien te. Makambo ezosalama lelo Bible elobi yango na 3 Timothée chapitre 1 okoki kotanga yango na 1er jusqu'à 15. Bible ezolakisa biso lolenge nini makambo ekoya, lolenge nini oyo tokomona pe tokomi komona yango. Tant que ozolobake mwana mwasi azali kosala buzoba ye moko eza molimo ya nzambe te, eza molimo ya mabe. Molimo mabe ezouta wapi? Ezouta nanu na babiyema. To sozomona mutu moko jeune fille moko alati habillement ya bien te. Tant olata habillement ya bien te wana mauvais d'esprit ebandaki koyenga. Lokola Bible ezoloba na mokanda ya Job, Nzambe azotuna Job, na moni ozoyenga omonelinga mwana na nga azotuna diable, omonelinga mwana na nga Job te. Pourquoi? Satan abandaki koyenga. Tangu Satan azoyenga nde Nzambe atunaki ye, omonelinga mwana na nga Job te. Satan obini namonaki ye. Nzambe azokumiso pono sosala nini? Ozopesa ye mbongo, ozolesa ye, ozolaecha ye. Tikanga na simba mwana awanga nao. Eza bato ebele milimo mabe esimbi bango na babiyema. Misusu ezo simba na ba rapport sexuel akoki kolinga mutu mo inconnu oyo ayebi te neti lelo ekoma nango kilelo. Tomona yango mpe na baba mwana mwasi azoyemba na toyoka yango mpe na banzela lokola tovandi awa mwasi ya mutu aza te tozoleka wana ozomona mutu azobina. Oui, toyoka pe musicien moko aloba tia soki toli alobi ekopola nango. Siko tanke mutu abimi na mutu abien te, c'est donc ce qu'on a. Mutu apesaka oyo aza nango. Tozomona na bakutime na biso bangala bamongo po naza mongo. Oui, soki mutu akufeli mwasi tosala nini? Na nsima kosukola ye bakotinda ya sala nini? Abima na mwasi moko ya musika pona nini? Botutu etikale pa mwasi wana. So ebele ozomona bazosala makambo wana eza molimo na bango te. Abima na mutu akufela mobile, akufela mwasi plutôt, abima na nganga, abima na magicien moko, abima na musicien moko a science nde atikeli ye eloko wana. Ezopesa biso passe Apocalypse alobi yango na Apocalypse chapitre 12 verset 1er. Ezolobela makambo wana basini omona mwana mwasi alati kaleso libanda azobanga baparate. Neti lelo tozomona bafi ekomi ujana. Mwa mwasi azolata suti eza te, azwi mabele atelemisi. Sikoyo este soki tolobi totala na ba mama na biso ezala ete ekomi lelo. Pourquoi? Tokomi na temps de la fin. Tant tokomi na temps de la fin makambo ya kobata meza te, tokomi komona makambo nyonso tout polele. Makambo tout ekomi polele mama. Net na makambo ya bana classe wana lobi. Epesi biso somo. Pe chaîne moko compte moko ebimi mikolo yo ezo renye boye. Nazobota na compte yango oyo mutu ye moko penya ase déshabillé TikTok. Net ba chaîne abongo sokolo botala ngo mais okoloba ki mokili zokupa lelo Sodome eleki na Sodome na Gomorrhe. Makambo ezoleka na Congo eleki na Sodome na Gomorrhe.
Alors, prophète Derrick, pour nani niveau et impudicité, tout peut y avoir ndumba, et ça lit différent par rapport à ba maman parce que tout le monde a fait ba maman la bisope, et ça peut ba tambola pe ma bébé zali parce que ba zali ba sainteté ba ngonyonso. Mais différence les ali ya ko tambola ya mwana mwasi ya lelo, na ya mwana mwasi ya lodo, mwana mwasi ya lelo, impudicité et zali makasi ya koni. Et ko zala pona nini? Oui maman, eza pona po sambon. Mingi ezo régner pona po sambon. Lokola bamindele babimiseli biso ba Android, babimiseli biso ba kabelo, babimiseli biso ba chaînette wana ezo régner wana ya ba argent pur. Mwana mwasi nyoto alinga ifa planter kabelo. Lelo ezo kamusanga mwana mama na ya zoteka makala. Mais j'ai une fois mon téléphone il y a $250 à Zouab. Maman zoteka makala. Papa fonctionnaire à l'État. Alors attends sous 100 000 francs dans mois. Toi sous 4 mois payé, 6 mois payé. Mais moi na otambola na kabelo tina sima ya $250 à Zouab. Alors c'est à posa mbongo. Posa mbongo lokola e matina mokili. Yango buzobe comme ça ma partout. Bokomisa ngo pe via kilelo. Oto comme ka jeune fille oto comme ba kilelo. Siko kilelo wana ezo mimani. Tozoleka na balabala tuti évangélisation, tozoleka na balabala mama zogangila mwana ye, mwana zobala mama ese osombela nga kaleso. Atali papa mosombela nga mama tikanga makelele. Conseil nango pianga wana. Atali papa mosombela ngai. Mwana zobala mamu abotiye. Toyoka soni pe toyoka somo. Pose ya mbongo ekomi makasi, ekomi motinyo to komoluka asim Android. Maman c'est faut plater kabelo, ngai pona simba na sumba kabelo. Ayebite ke maman c'est faut ada journaliste. Asalaka azozwa salaire. Siko voisin asalaka te osani. Aochabalia lobi asalani. Lobi ko pola nango. Achaka balia pa luka kabelo, achabalia pola luka Android, achabalia pola luka eloko moko songolo. Eloko penyezo boma mingi ba jeune fille eza posambon. Mais autant qu'il y a des parents, d'un côté, il sens il y a irresponsabilité à mes parents parce que deux gars le banda comme sous mes parents sont la banne et l'autre. Mon ananda pendant boza l'ité ou soit parents dans la capacité autant que ça monter d'un côté faut ils ont revenir pas mes parents pasteur. Oui maman faut te faire pour les parents pendiate pourquoi? Net naebi naza pasteur nazo kamba batu l'église. Oui, naebi bana nanga mususu l'église alors salaire ya $100 te ya 100 000 francs. Ada enseignant. Siko ana si bana a occupé ba ondeni. A $50. Toi soupe moi musupe payer. A osandeni. C'est que moi na fois c'est plaga na oyo para zozwa. Bitu ba mususu avant papa comme avant papa a régné na Congo, musique à ma belle lycée dans le monde entier. Tous les cas na passé hein. Au même nambo na boko tika na matanga. Bazobenga papa ya musicien matanga. Mutu akufi ya bobenga orchestre ya nani ya mabele lycée. Chiro penya memi mbonda pa epa kitisi wana. Botoma bwe papa bozonga na mapa bozonga na ndako bweta suloso. Ya mafuta mbila bo supporter mais le les sous bongoté le les a bongoté maman pour les amis ko kota na gouvernement te gouvernement comme soko lobi vérité bakanyo ke prison gouvernement comme soko lobi vérité ba kolukisa on esigani nos allés so biso ba oyo soko boluksanga ozwanga po anini papa déjà sala kombo baluka ke mwana moko babeli sa oya prophète wana oya lobibu yango tuchaka kuna te pe koma ke moya côté yango vérité date pour gouvernement na biso ya Congo ezwana ba pasteur na ba prophète na évangéliste ba tia bango na poche mingi eza défaut ezo utapenya na bana na biso mama ndenge yozo kole pa na bino na ndenge na kole pa na biso eza différent salaire au maman zwaka na papa zwaka na au maman na zwaka na papa na zwaka eza différent maman na to swate ka nguba ou ayo to swate ka chombo est bénéficier ande moko siko na olando ndeni ebela ba jeune fille ba olanda ba camarade na lobaki yango ba olanda ba camarade
so mona ke moto atikala bolumbu azwa na bolumbu na tiango na téléphone to tiango na monde po ezaka téléphone ezaka monde tango tie déjà bolumbu na yo na YouTube na réseaux sociaux tiango na monde atiango felete aluka $100 $200 pona ko bokwa masefu lelo pelo ko to kamusa ngai zambale misangana ninga mingi kolobela ba faux prophète OK yaki pana ngai si matériel zali yaki pana nga suna sukoli ko 50 mibali yaki pana nga suki oye wawa nga na pesa katai ezo pesa moi passe musa pesa katai za nzambe kwa bible tolo bana Genèse obini to créer l'homme c'est ça tout ça la batu na image na biso siko zamba sali mutu na image na yo siko zo pesa ngai soni moi si me vimba po batonto baya omoni pelo ko ezoboma mingi batu bongo batu wana mais nazwe sabino na apocalypse bible tolo ba ete tribunal ezala oui surtout la bato bazobebisa ba jeune fille leo to mona bakale soko mili banda pasteur azote yanda kwa nzambe za ne motema nzamba tala biema te soko tant que déjà oza kokotisa bane loko wana ni église ayo kyango na libanda esosani. Alors pasteur Derrick, est-ce que ça vraiment na conséquence moi quand on non na kusangisa nzoto ya mosika mobali te ya muntu oyebite ndongo loba ne bandeka conséquence rozwa ba vidéo na yo otiango na kati ya YouTube. Est-ce que zana probabilité que muntu azena misama be azo atali yango azo possession ya nzoto na yo? Oui. Muntu azana misala be à travers un esprit. Omoni batu ebele bazoyi babango bana poani omona mutaboti morne mutu ana zemi avana kota na likambo lobi mutu ana zemi alati roba mukuse alati jip siko to so mutu a science azoleka ezo senga sacrifice osani akuiba kaka mwana totala na ba film ya ba karashika ya baneka esala makamona oyiba kaka mwana na abiema na yo ngana mona jeune fille moko alata bien te mobali wana si wana tokomana nouvelle ko ba pasteur te collègue nanga azo simba sexe nae njota mwana na somo wana penja azo simba sexe nae pour nini oui pour nini amoni bolumbu ya mwana mwasi siko tanke siko mutu a science azo mona bolumbu na téléphone azo bina ba otala boy tango azo tala ngo boy ezo saleni au travailler kwa yaza mutu esprit mutu de la simbikis na mutu de akomindoki azesu mutu normal toma mutu esprit alors au travailler mon pépé wana ya bana basi ko s'exposer komitia komipesa sentiment et kozala na source ya nini osala o se masturber yo moko mona parce que mingi to monaka to yebi ke bana mbali ba se masturber wana zelo ka bomba parce que même avec qui tenga yebi ke bana mbali nyonso la plupart tenga wa kombote mais c'est masturber ko elonga na bana mbali komiti na kati ya bana basi komi se pendisa na nzela ya concombre na nzela ya aubergine et ko kozala nini nza. Oui maman to komi na temps de la fin tokomi na tango asuka bilembo oyo apocalypse alobaki na apocalypse chapitre 12 verset 1er so tangi omona yango ezosama na Congo na 1 Timothée chapitre 3 verset 1er yango totanga so botanga ngo omona bilembo wana lokwa tokomi na tango asuka bible toloba na mokanda ya Jean chapitre 10 bible lobini Satan a epona ko bebisa pe ko bomba mais Yesu a epona ko nini ko bongisa na apocalypse wabi mokilibo keba pona Satan kiti na kanda aende ko boma aye ko bebisa Satan kiti si impudicité ya kindoki mama impudicité ya kindoki mwana mwasa ko mita so pesi 4000 francs obimi nae yaza na posa ayeba yo te yaza na posa kaka mongo pe ba militaire biso Congo lokola bakota na ba monde bakoma banzema mikolo komaka ya bêtise pono zwamna ba vieux bele ata na makamno boye soka uzwika mutaka la mwasi otie wana c'est que mutu nyoto akota ngo na ba vieux toni mbala moko okopa to komi na temps moko ya suka omona mwana mwasi azwi aubergine
ya on a zongeli bible to ba nzoto na biso ta temple na molimo santo mais alelo longo ya temple na molimo santo komi temple ya besprit mabe pour na moto azwa aubergine akota na nzoto na bomwasi concombre azu concombre akota na nzoto na bomwasi pe asilisi abimisi oyo posa na yepe azozwa sexe nazo lakisa na téléphone azozwa sexe na ye avandi na mbetu azobalula lokola azana mobile azolakisa ndenge ke bapasaka rapport mobile ye azosala ngo yembo azwi téléphone azosa pa asilisi azwi atie na réseaux sociaux mama est-ce ça normal kindoki ya live yango wana tokomi na temps de la fin yango wana makambo ozoloba namonaki yango na Angola fara ezalaki na baétranger mo bayaki na Angola bafungoli lokola staff na bango moko agence na bango bazozwa basi na mibale soki bosali prono baope mino $100 siko bato mingi basalaki yango zamba lelo amona ya bakongolais na mboka ya Angola mais bangolais baosoko mingi te bakongolais nde baosala yango jema $100 siri wana $100 ezala kombe 20 000 kwanja okika pa jeune garçon mo boy abimi na yo baofilme yo penja e bafilme po sisi $100 okay. Alors pasteur de pour na royibo malobate pourquoi est-ce que le sexe est comme natanga karato iba que sexe ezaki le moment ya kobatela bosangisi nzoto ya mwasi na mobali ezali le moment ezali sacré sala makana kati ya kobombama mais pourquoi est-ce que le sexe ezali sur la valeur te ni epa ya bana basi ni epa ya bana mibalo mona mwa mobali na kati ya nzela zo suba en plein air alobi biso basi mibali te okaka soli to mona mwa mwasi ndenge yo moko lobi ke alati eloko mabe azofanda mabe azotambola mabe est-ce que ezali moko ya lolenge ya milimo mabe na mokili to ezali kaka éducation ya bato nde ekomi kochanger? Oui, mama nazongi place wana omoni ntango déjà sata konji abebisaka baéducation surtout éducation eza na baparent mingi oyo baza makasi te na bana baparent mingi oyo kie azo kipe pe bana ebiente na touche pe place wana eza ba parents mususu amona mbongo me mbongo na ye eza ambiance avant d'ata 30 minutes na bana te c'est ça mwana azo doit éducation na balabala mwana azo doit éducation pa ba camarade siko tant que mwana za n'éducation te aza mal élevé osani atana balabala osuba yo lobi kaka na bana mibali na baba spe komi bongo mama sindole ka moni na terrasse atomboli jipi to pour asupelo o ba ne pas bikipe ayo so moni ndo koti OK ese wana pe na oba e oza la milimo mabete za éducation place wana les éducation mutu azole ka moni terrasse batu boya abimisi sexe na zosuba o ba ne pas bi yo milita yo ka ngati wana eza éducation place wana maman eza éducation na Congo éducation penye baby éducation e baby na Congo papa lokola aza na mbongo te moya contrôler mwana te mwana muso mobima na tonga zongi 22h papa ebeke na sumila ke mafuta te na sumila ke kaleso te na lobani et pas mwana lobate mais amoni mwana ta ndogangela mama mais mwana e papa vandi kimia po anini ayebeke mafuta na sumila mwana na te lokola papa dans le côté moi apese sous mon éducation ezate yango na pezo bomba sur Congo penyami. Est-ce que ko soit makambo etali bo sanction nzoto ya mwasi na mobali na légèreté ezali na conséquences ya makasi na vie ya moto à la longue? Oui. Apocalypse chapitre 3 verset 1er Bible ezobani o kolona ndo sali ndoko buka o kolona ko buka mama tala bako sabinote justice en Nzambe ezaka na lola te mutu kwa David Nzambe benye l'homme selon mon cœur mutu amotema na nga mais conséquence bétail abimana mwasi ya soda abuma soda ne kwa mwasi mais David conséquence bétail na nini mwana na ye ya mobali abimina mwana ya mwasi mwana ne ya mobali abimina ba makangu ne nyonso si mabe oyo David asalaki magada ki l'homme selon mon cœur esaki nini elandaki ye
Le temps où vous avez sexe, na yo tika ngoli banda, vous avez bamibal n'importe qui. Le loba basi bakoma oyo ya mesh, oyo ya ti, oyo ya coca, oyo ya futa nyongwa boy. Obite conséquences wani kozwa. Conséquences au futa na lola to futa na se. Yango domo na liwa ekomi nango poulaye bakoko na nzete badali, moka jeune fa 21 ans akufie. Moi mobala na 23 ans akufie. Bino bozo banini o tata moi sa lié. On a des conséquences. Bamiso ba mabala, ils ont pesa maté pour nani. Conséquences. Oya zolo na nazo boka. Yo déjà balié yo mingi. Ce qu'on a ndaka libala ovanda ndeni. Ovanda te. Yo pe no pas mela ba prophète mingo leki na TV, o coutume, o tata moi sina bloka yo, o nokona yo te. Conséquences. Conséquences c'est de corriger mieux que conseil. Tout est à bango tant on va noter à répatance par l'église. On dirait pour les. Yaka bozwa mabala to sukola ba tout plein. Yaka na monele poto ba tout plein. Mais sauter répatance pasteur on le côté répatance journée na ye et dans la baisse. O yatinda ka moto journée na ye plein. Siko lobby. O lukalibala libala ezate. Kobota ezate na roba na mama na biso moko na Congo toyebiye ti lelo abota te mais ana mbongo aza na succès aza mebele mais ti lelo azozwa mona te à cause neloko asala conséquence eseni e frappé ye mama conséquence ekobeta bato baotikala bolombo zamba obeta bango na lola te aobeta bango na se yo moni ba jeune fille belé libala ezate akokota libala nyungu mobala bali eta koko cha libala mobala mopa moni kwa oyo fele konyo kolai après bolobi tata mo sindoki te bongo asalara. Alors prophète Derrick donc non fait bien quand c'est temps ezali ko sala biso défaut et sengeli to libérer yo belo ba jeune garçon belé parce que ba komelenga après avoir ko la mutuelle et aussi belé ba sina se fera donc comme la biso ko banga basi oyo ba yebi mibali avant libala pona été oyebi passé na été akoko za la pela moko ya bato ba publier mutakala akoko za la moko ya bato alinga batata mibimba alors azana kwa kimile milieu mabe ko ya bobali to fandi nebwe ozwi milieu mabe est-ce que ezali na conséquence ya kobala moi sur ça yebi mibali à la longue te mama sope to bito ta na Congo muto ba la vierge na Congo na yebi ebele to tula na zolo ba kwa mosala nzambe soto bito ba la vierge na Congo to zoate to zoate conséquence c'est de la nanini Bible obi 1 plus 1 est égal tant de 5 signes to na mutu comme le moko soit za muta mabe c'est ma soit nous rejoindre mais Bible dit ça na Romains chapitre 8 aucune condamnation est date na muta nimeli yesu kwa mokonzi pe mobi kisi tant que jeune frère na tamula mabe soka yebi nzambe asengi bolimbisi zamba oyo kelema wa a comme une nouvelle créature makamba kaliseni elongwe c'est ça yango pona kobala moi s'il faut tout na nzambe mama sola ndika kabelo na ba mascara na ba nyovi oza moi ça mabe oui il faut autour na nzambe mais dans tout dans nzambe ba tout so ba tout na une année 2 ans 10 ans 20 ans tu peux tirer aux réponses te bon réponse nzambe a personne moi c'est wana tala bandaka na jeunesse Adam abwakela za bébé moi so muto pesanga yene mutalesanga monjamba abuya makambo wana za basukola mabo makambo wana tango zotuna nzambo zotala ne comportement moi si yango ozotala etamboli ya moi si yango ozofileye kwa toyeba mutu mala bayeba mutu malamu nani na mbuma toyeba njete malamu na bomba nango moto malamu po koyeba ye ya atala ti pour soi-même soki ocheka nzambe no liboso ozotape tamboli na ye omona ke na zuma sia malamu mais sur lobi qui est au dans un système ya fiko fio o mema ba malédiction o do ba malédiction ya ba mibalo aleka na bango tuna ba malédiction za basi mususu
Achini mobala chini mobala chini mobala te peka pa kimie. Mobala bi lokola kaka ya liambo na nga. Akotikala ka kopana na mobali kimia te. Tant que yo lingi. C'est que vie na ope ko na kimia te. Ozaki na musala musala e baby. O sabi zo timate poani. O sangani na mutu amabe. Yamana zote ya bana mibali ebele avant ko sala choix ya mwasi. Il faut que vous ayez contact avec nous. Si vous avez contact avec nous, vous retirez la paix que vous avez moi c'est bien. Pour le Congo, on a besoin de bébé. À part Congo, on a bébé. Mokili Penya et bébé. Si vous n'avez pas de vierge, vous avez na évité. Pour aller là, tout le monde dans le Congo. Puis tout le monde a évité ceux qui n'ont pas de musique. Autre, il y a des gens babali moi soit musika ba opé fatigue ba taba même les arrêts sur terre mais le ba pesa ba de taba président ko taloba comme na 500 yebiti na père na ba ba comme 500 oh président da papa mutu nyonso abige libali comme 500 c'est ga yebi tambolia bana OK soto bito tia chera wa aba batami baba ate to sorde ka te bito basala ndambe tozwango na ndenge binote tozwango na molimo président le bas prophétie. Et tant que bana ngo 2000 3000 et bimate. To tiaka 500. A petit prophétie. Pour elonga malongi zate. Yango wana penja. To komi na suka émission biso mokola lelo pasteur Derrick prophète na be wala kombono sengeli na yo kasi question na biso ya moto ya suka ezali na bana o bazali komi publier na ba Facebook. Oui, bah conséquences est-ce que vous comme quelques conséquences pour bande ko ba on a biso mona mesana ko tia téléphone oli boso o mi publier mutacle yo ka prophète en loba conséquences à liboso a donné libala bienté a régner na ye a zwa ba PDG mais tu vas na libala té Bible zoloba soko lié mbuma mabe il y a des conséquences sur le béton et ko beta yo na kimukolo na yo yo na zongi batu bele bazovana na mabala te eza tata mwasi te no côté za itamboli na ye ya liboso libale ozala te ya mibale demo oyo to sunga pe na ndoki lolenge nazotala babolumbu na bango nazolakela bango eza na mutu mosusu azali na posa mwasi te tant qu'à mon eloko wana otindi na mabe et dans le tout batini bango bazwa kaka ba sentiment ya bat tant que yo ozo sala sentiment ya zwango bien aimé yango na bato belé kini na mama et moi okuta mutu bo malade ça gani et bana raté docteur a ça les armées bo ezo banate a bien ezo banate ba conséquences mama ba malade mususu eza ba malade ya nzambe te eza ba malade mutu tout de là ya on a pona prier pona mutu confesser na nuilo ko sala. Okay. Conséquence c'est ça libali zate vi na ye e la malunga te pe bana na ye ba ko la modi pour Bible lobi ba para ba le biloko ngai bana ne ba ko yoka mino et dans ma komi Abraham a sel ne ma benza me pour la que Abraham abi descendant ko yoya e ko sani e ko le na bombo hein mwana Noé amoni motakala ya tata na lokola biso to mona ka bitaka na bango soki baba tata na biso to ebite to ba mama biso ebite Noé kwite sili pona la kela mwana ala keli koko okay c'est que bango ne bazamana na bana na bango na bakoko na bango ba oleka ba via malonga te bango ba olakela ba mabe bazo la kela ba mabe yo na peso verset Noé alangwe mwana moni motakala tata na ye mais Noé kwite sili ala keli koko abi kana yo kobonga te kana yo bakolonga kona bitumba Goliath ada descendant ya kana yango na liboso ya David réclamation de landaki koko na mona mutakala tata na ye yo kolonga te yomoni Goliath alonga David te poazara descendant kana lokola bango baba kana bana na bango na bakoko na bango bako sibi ba conséquences ou bango bazo sala azwani $100 eza bien après bien ne mutakala eza bien
azwa kaleso ne bazosala bapanja makolo eza bien mais bana na bango na bana na bango nde bakusibi conséquence wana azwa ne $1000 azwa ba vie ngaku na peta bango ba vie penja na ba commentaire botosala bien bokoba bokozwa lifuti na bino surtout moko na monaki wana a publié photo ni asisi pe photo azwi sous image ya 45 minutes pe bandi ko expliquer ndenge nini balalaka na mibali ndeni basalaka na mobali po mobali yoka bien po na ngana kumisa ke bino bi mamu sala ngo bien sala bongo oyebi penja yo leki na ressort mais après na suka na obi okofuta ozolona okofuta okozolona na pese verset ba pinga te ya bana yo akomenga na te ya bana yo ngobi merci naza papa na molimo pour na prophète azaka papa mokimobimba naza papa na molimo nde nazo te ya yo conséquence ekote pa komeninga atwa mosaza pasteur asala ngo te tala monde ndenge baby ayebi mosala nzambe mais oui abike ete ba pasteur basala ngo te bobota ndeni yo zwande cours tala vie ya Congo yango wana eza malamu tozwa cours yo peta biso cours mais un jour okoluka ta basala nzambe yango baya kosengela mawe pa nzambe koza trop tard pour conséquence motalongela yango ka nzambe ye moko. Merci beaucoup prophète Derek ezalaki mpenza esengo ya koyamba ona kiti na biso ya mokolo lelo tokomi na suka ya masolo na biso bolimbizaka so na seki makasi parce que c'était plus fort que moi. Prophète Derek maloba ya suka mboko bwayo numéro ya téléphone na yo message ya suka po toka bwana message nanga ya suka na da prophète na sakolaka te zwa libala zwa boité pour la Bible ezoloba voici les miracles qui accompagneront en nom créé à mon nom. Moto andimeli Yesu ka lokola mokonzi pe mobikisi libala eza ye mapamboli eza ye mituki eza ye c'est ça. Conseil nange ezali ke ezala ba jeune garçon ezala ba jeune fille totambola na kobanga ensemble. Tribunal l'ensemble ekozala. Bible bi chercher premièrement royaume de cieux et la justice nous tu puisse envoyer matabis. Yo lukano bokonja likolo Nzambe akopesa yo nyonso. Numéro de téléphone nangai ezali plus 243 97 19 91 49. Soko lingo benga wana na WhatsApp okozwa nga penja malunga pe malamu tokosolola mingi. Ozana problème akobota problème alibala problème ya maladi Nzambe apesanga don wana ya kobondela pona batu babika batu bafungwama na bande numéro de téléphone ya WhatsApp pour nous zwanga plus 243 97 19 91 49 prophète Derek Iyano. Merci beaucoup prophète quand on a lobaki ezalaki esengo penza ya koyamba na kiti na biso ya mokolo ya lelo tokomi na suka ya maso na biso ya mokolo lelo tokoki kofanda kiti na kiti ta molai te esengeli to libere ye mpe azala makambo ebele ya kosala donc bopermettre ngai na sisa émission oyo na koloba boye nasukisa maloba na ngai mpona koloba ete yo mwana mwasi ozali kopublie motakala yeba ete nzambe ali komona ozali kolakela génération na yo mpo ete oyo ozali kosala lelo biso mpe na YouTube tobumbaka na biso bavideo après 5 ans tokolakisa bana yo après 10 ans tokolakisa bakoko na yo après 20 ans bakokololo na yo bakolakisa donc oza déjà mobimba omonana na génération nyonso soko moninga kitoko na bilia mokolo lelo pesa merci na Abed Kitenge pourquoi pas to pesa merci na la patronne ya chaîne oyo Anna Stella depuis quelque part ba gros bisous maman donc tokutani bongo na mikolo oyo ezali koya au revoir.